Zoumel 1000 ezope kisabiso makambo. Soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Je rolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, n'imboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Isengeli koyeba ete lisanga lia sanko pe bayi ekolo Belgique bandimi sikawa obokonzi ya Félix Tshisekedi pambate yempenza silamaki koponama na bayi mboka. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Papa Bouddha à la lité, Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Bazali Koutimela, oh Pepe ya Kosamate, na lokuta ya baini ya Kongo, oh Nato la landate, Badisco ya lokuta ya baoposa, Amakalamba ya Sila, Radio Zoumel ezali kosala mosala ya makasi, Zoumel ebimisa lokuta ya Ngwanda Poasa, Zoumel ebimisa Terminator Poasa. Bandeko babolingo mbote na bino baibomisana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomisana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tobongiseli bino masolo oyo tokotalisa bino lolenge ndenge nini bamakambo ezali koleka na mboka na biso pe ndenge nini baprofeti ya lokuta bazali kobima na nzela ya makambo oyo etali bongo nomination ya Félix Tshisekedi oyo lelo bato mosusu bakomi koya lokola baprofete oyo bazalaka soki eveneme esalami bango baye kobima pe babandi koloba. Yango wana bandeko mokolo mwa lelo ezali mokolo oyo tokotalisa bino ba makambo pe tokolobela bino makambo mwa mingi pona kotalisa bino ndenge nini peuple congolais lokuta azali na yango na nzela ya makambo etali prophétie. Peuple congolais aza kobanga lisusu nzambe te, aza pe na somo ya nzambe te, akomisi kombo ya nzambe to makambo ya nzambe ekomi lokola business, ekomi mawa komona ndenge nini ba peuple congolais bazali kosala makambo ezali kopesa mawa. Soki tozali koloba boye lelo penza ezali mokolo oyo tobongisi masolo na oitali bongo mama oyo ya escroc, mama Kalanga oyo ayelaka bato ba prophétie ya lokuta
oyo ayaka koyebisa bato ke nzambe alakisi ye, nzambe atalisi ye, mpe nzambe alobeli ye. Alors ke nzambe alobelaka ye eloko moko te, ezali kaka baimagination na ye ndenge aza kobeta boule mpona koya koluka kivedetaria na nkombo ya nzambe na baprofesi na ye ya lokuta. Yango wana depuis abanda kopesa baprofesi na ye bandeko, surtout na masolo ya Congo, ata moko ekokisama te. Nyonso kaka betaka libanda, nyonso kaka betaka libanda, nyonso abetaka kaka libanda. Yango wana mokolo mwa lelo tokolinga totalisa bino ndenge nini tango mama Kalanga ye komona ete Félix Tshisekedi azwi bokonzi, mama Kalanga aye lisusu kobanda banimero na ye. Lelo tokotalisa bino pe tokolakisa bino lokuta ya mama oyo, po ete tosi tolakisa bino lokuta ya mama yango po biso Radio Zumel 1000 tolobaka na maloba te. Tango tozali koloba toza kopesa bino na ba elema, kotalisa bino ba preuve ndenge nini oyo ezali komonisa ete mama Kalanga c'est une menteuse oyo azali kolinga kolebisa esprit ya bato na kombo ke nzamba lobelinga, nzamba talisinga, nazalaki sorcière 19 ans bamakambo ebele. Mais lelo tokotalisa bino lokuta ya mama oyo ye azali kokanisa neti ba peuple congolais bazali bazoba, mais ezali nde ba idiot na zongeli lisusu, ezali nde ba idiot nde mutu bakwayaka na mama oyo. Soko ozali idiot nde kokwaya na mama oyo, parce que soko ozali penza moto oyo nzamba akela, oyo obangaka nzambe, okopesa confiance te na mama oyo, po ye moko mama oyo abangaka nzambe te, aza koloba makambo ya baprofesi na kombo ya nzambe, mais en réalité nzambe te moto azali koyebisa ye, ezali kaka ba ide na ye moko. Alors tellement mama oyo azali moto ya lokuta, aza kobanga nzambe te, aza koloba na kombo ya nzambe, mais makambo eza komona na ya lokuta, ba oyo bazali kolanda ye ezali mawa mingi. Bokomi lokola bato moko oyo akangi bino bilamba ya mwindu na miso, pe bozali kolanda aveuglement, pe ba oyo bazali kokanisa ete bakozwa bénédiction na nda ba prière to ba ya mama Kalanga, bozali kosa mama aza ko tia bino na libulu, pe aza kola bino botutu bakosila bino te ekolanda bino, parce que ebongi malamu mama oyo aska nzambe pardon na ba lokuta nyonso tu ya ba prophétie oyo asalaka. Yango wana bandeko babolingo ya mbote tokoka kokota na kati na masolo yango malamu na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso na no mwa loyembo ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo, s'il vous plaît. olukaka nzela ya kokimba avant ya kotumbola ngai, le père de la nation de la rumba congolaise. Ramsès, c'est moi. buto mobimba nga nalali te o, motema mpasi ezozela soko fere nalingaka azozonga te o, Aimé azozonga te o. Nzoto ezopela ndoki te la mulwe, mama aza na rezo natoli apesaki ngai, alobaki eme atobwaki mungwa, ndenge nyonso na ebale ya Kongo ekokanga jamais. Jean Mosafiri ozwaki bolingo na ngalisano ongona mbeli bakataka ndunda okatinga ndambondambo, obomi ngai sokofere yo bominga. Patron Jean Assoumani, haute finance ya poto baliliyu. Bolingo na yo mpasi neti bomengo, nakomi ozangango neti mobola nzangaka mbongo, pasi na ye mawa. Jason Madilu mon fils, pasi na ngai mpe mawa. Jessica Nyamugusha, la femme la plus sexy de l'Amérique. Fidélité ya mwasi ebanaka na mizere, kasi oya mobali bayebakango soki azwi bomengo.
soki alangwe basi te. Valentin Malumalu butu mobimba nga nalali te o. Pascal Bilenga motema mpasi ezozela soko pere nalingaka azozonga te o. Ye azozonga te o. Auguste Katumba, l'homme de confiance et des missions impossibles. Zoto ezopela bondoki te bolingo. Mama aza na raison natoli apesaki ngai alobaki madilu aza mbungwa soki likaya bwelongoli ye ekompola noki Maika Munan kozwaki bolingo na nga liseki ata nazolela yo ozomona kaka mpamba zonga omona ngai de Castro ndenge nakomi na nga. Feli Moulumba, homme d'affaires confirmé. L'amour na yo motungisi koleka paselino ezonyokolo ngai motema soko fe Kezu ebominga yo Spike na Bruxelles ebominga Général Patience na pire. Eske ozotala mwana soko fere toboti tolakalaki na yo ntango ya botamaki tokokufa te mpe tokokabana te soki ye nanu abali te lelo yo bosani. Jolino Makelele président Hilaire na Bruxelles okomisi ngai lokola mbeli oyo ekokaka ata kokata etabe te mawa. Le casting club à Libreville de Christian Moncourt. Soko fere bolingo na yo ezobomanga wa ya Maurice Ngeso etaninga nazomona moi te mapata ebomi yango neti motema ebomba yo ngata investir na bolingo se badefisite zero eloko pambe yebana koleka ngai yo yekokomisanga lisusu na mwenze na se ya zero komanda tozi yawe epekisa lelo moi na yo elala mpona luka soko fera bamolili ekotamboka opona ngai etondi te yakei wapi ye alembi kotondisa molingo yoyo Jamo Safiri yoyoyo Mimina da Sonama Colombo yoyoyo nani alobaka bolingo baloni ebotaka aya kolona oyanga na motema soko fere abuka pesanga mpe nalia mponga Anikasu tembe Ngoma Matadie ngai na kombo na ngai tobotama kelongo jour aliwa ekotika lorfele na ngai emezwa komwango pesa ata na lamour na yo Dina Bonheur motema ezanga fungola soko fere yayokangi yango na nini makasi boye Docteur l'argent ne fait pas le bonheur kasi bolingo Akula na yo bolingo yango soko eza pongi ekolamuka kasi soko eza liwa mawa tro eme bolingo na yo ezobomanga yawa ntongo esi etaninga nazomona moi te mampate ebomi yango neti motema nanga eboma yo yawe epekisa lelo moi na yo elala mpona luka eme abamolili ekota mboka kopo na ngai tondi te yakei wapi ye alembi kotondisa bolingo motema ezanga fungola soko fere yayokangimakasi boye l'argent ne fait pas le bonheur kasi bolingo na yo wi Darke Kayembe Sima Motema Letis Madelo Fils à papa
botamba pona loyembo kitoko sili kobetela biso bandeko babolingo tozali kokuba na kati na masolo na biso masolo oyo tobongisi yango pona kolobela bino na oitali bongo lokuta ya mama Kalanga ndenge nini mama Kalanga azali kozwa bato lokola bazoba tango nyonso koya pona kobetela bato ba masolo na kombo ya Nzambe alors que mama oyo azali na somo te tala moto azali kokosa meme na kombo ya Nzambe. Alors tokoloba ya solo penza mama oyo abongwani to mama oyo azali kaka na kati na kindoki na ye azali koya nde koinvite bato bazali kokanisa ete azali koya kobeta ba masolo na kombo ya Nzambe me nzoka nde mama oyo azali kaka na kati na misala na ye ya mabe ya molili oyo azali koinvite bato na kombo ya sous couverture kombo ya Nzambe me bato bazali koyeba te pe azali kosala ba imposition de main na mitu ya bato pona kobondela alors que azali kotransmettre kaka lokuta kati na bato pe azali kobebisa milimo ya bakongole awa na kati na diaspora yango wana ebongi malamu bandeko babolingo tokoka kolobela nanu likambo oyo po ete likambo ya mama oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 bandeko tolobela yango mingi pe tolakisa na baelema oyo eza kolakisa ete mama oyo aza lokuta ya kosakana te pe eza na bato mingi bandima pe bato mingi lisusu bato mosusu bazali kaka lokola bato oyo bakangi bango lokola singa na kingo bazali kokanisa ete mama wana nde mutu asimbi livre ya bomoi po ete azali koyela bango na bastratégie ya bamasolo nazalaki mwasi ya Lucifer nasalaki 19 ans na bondoki bamakambo kaka wana bandeko nakoyebisa bino eloko moko lelo oyo ekomi stratégie motopo bato bandima ye il faut aluka numero moko boye na nzela ya makambo etali kindoki na nzela makambo etali bamagicien to na nzela bamakambo etali ke nazalaki secrétaire ya Lucifer nazalaki petit ya confiance ya Lucifer abandaki kotinda ngai po ete nakendeke koluka koboma bato Lucifer soki aza na besoin makila tindinga bamakambo ndenge na ndenge wana nyonso tukaka bamasolo oyo bakongole nde mutu babetelaka bato me bandeko en réalité ntango kolandela kokota na mozindo okomona ete baza kaka bato baza kofaire tourner se bato esika moko mpe baza kobebisa bato mitu na bamakambo na bango ya lokuta oyo Nzambe aza kutu na rapport te na bamakambo baza koloba eloko ekamwisaka bandeko oyo elekelaka ngai okomona tata moko boye boye sante ate ya malonga te okomona telemi nazalaki secrétaire ya Lucifer mokolo mosusu azalaki na besoin ya 3000 personnes atindinga lobi peti naza kotinda yo okende kote ya rond-point Ngaba obomela ngai bato mpo naza na besoin makila okomona mokolo mosusu Lucifer ayebisinga lobi peti naza kopesa yo biloko soko okei kote ya bandumba bwaka yango po ete biloko wana soko obwaki yango ekokota na banzoto na bango basi mpe mibali oyo bakobima na bango bakozala mvute makambo moko oyo bayaka na yango bandeko yo moko soko oyoki kaka otali olobi non eza na bato mosusu oyo baza koya koluka kosala fortune na kombo ya Nzambe me baza koya na ndenge ya mabe na ndenge ya bamasolo moko oyo soki balandeli yango mpenza bien bozomona kaka bamasolo moko eza debute ndenge moko mpe na mama Kalanga bamakambo aza kokosa bandeko boyebi mama oyo ekomi kosala mawa pe pasi mama oyo na 2011 ayaki alobi ke ntango ya baelection alobi ke Nzambe alakisi ye ke Etienne Tshisekedi moto akobima président pa bamakambo yo kosalama Etienne Tshisekedi abimi président te tomonaki ndenge nini akende koprete serment na se ya nzete ya manga lelo oyo bandeko tango makambo ya baelektio eleki mokolo mosusu tomonaka mamango abimi aye koloba ndenge ezali wana bandeko Nzambe alakisi ngai papa Ngwanda
nde moto azali moto oyo qu'il faut pona mboka na biso Congo. Na banzi ba video na bomona yango pe boyebi yango malamu. Avovi pona ngwanda alobi ke ngwanda nde moto azali moto oyo Nzambe alakisi ye yende akomba Congo yende akosikola Congo. Kaka nani Mama Kalanga. Bandeko atikite lisusu kaka Mama Kalanga oyo koyebisa na biso ke no ndenge ezali wana Nzambe alakisi ye ke Moïse Katumbi nde azali utile pona Congo po ete ye nde azali na susi ya bakongolais. Nani Mama Kalanga. Bolanda po bato liboso Nzambe alakisaki ye ke na bango nde bakokamba Congo bakambi Congo te me tala ndenge azokosote ba etape. Abandaki na Tshisekedi ya kokamba Congo. Tshisekedi azwi pouvoir te ake koprete serment na sa nzeta manga. Aye lisusu o Ngwanda papa Ngwanda nde balakisi ye na Nzambe. Nzambe alakisi papa Ngwanda nde ye nde mtu azali na makambo nyonso na maboko. Ye nde mtu akosikola Congo, akolibere Congo kala te kaka Mama Kalanga oyo. Papa Ngwanda na ye oyo soki Ngwanda na ye asikoli Congo te kaka ye moko aye lisusu. O bandeko Nzambe apesi nga révélation ndenge ezali wana Moïse Katumbi nde moto akolibere Congo. Po Moïse Katumbi nde moto azali na susi ya Congo bandeko ba makambo ndenge na ndenge. Tokotiela bino ba image bokomona. Lelo sikoyo masolo ayaki na oya Moïse Katumbi ebeti poto esimbi te. Tala sikoyo kaka ye moko aye lisusu tango amoni Félix aye kozwa pouvoir. Aye siko sima Félix. O ndenge ezali wana makambo oyo ndenge bomonaki ba malezo Félix asalaki. Ngana monaki boye Nzambe alakisi nga boye. Zoe naza koyebisa Zoe keba ba makambo ndenge na ndenge. Mama Kalanga. Oyebi tango Mama Kalanga ye aza koloba ba biloko oyo epai ya Maître Dona. Tosekaki tolobi non. Lelo penza to confirmer que Mama Kalanga aza comédienne. Olingi kaka koya tango nyonso koya kokosaka bato na kombo ya Nzambe. Nzambe alobi Nzambe atalisi ezali mawa Mama Kalanga. Tika ba biloko oyo un jour ekosukela yo mabe. Un jour ekosukela yo mabe. Omoni lelo ndenge bato basakanaka na kombo ya Nzambe. Eske liwa ya papa Olangi na mama Olangi eza kopesa yo leson te? Eza kote ya bino bato botikali te obuza koya toujours na kombo ya Nzambe alobi Nzambe atalisi. Eza kote ya bino te. Eza kote ya bino te. Bozo mona ba signe bilembo Nzambe azali kolakisa me bozo comprendre kaka te. Mama Olangi akufi, Mama Olangi moto abandaki ko enseigner bato ba makambo bondoki, ba lien ya famille, mais tala mokolo akufi na lingomba na ye. Tango bakai kokunda ye eloko ekamwisa bato moto moko wa mokusa bimi abandi kosala ba cérémonie. Mais mama Olangi abandaka kote ya bato lobike biloko lokola ba cérémonie banini eza bondoki. Bato balandaka yango te. Mais bomoni mokolo akufaki kaka bato oyo ya bandaki kosalela lokola bazali kozwa kombo ya Jésus batie likolo ya mesa makambo bazali kosala babombi na se. Mais tala mokolo akufi vérité ekobima. Incantation oyo moto wana bandaki kosala bino bozomona ezalaki pamba. Nzambe alakisi bino alobi tala moto oyo abandaki koya na kombo na ngai abandaki kopesa bato mateya na kombo na ngai me nayebaki bango te. Nyonso ezalaki clair. Et puis po bomona ete Nzambe akosaka te. Avant ba makambo wana esalama na émission tosalaka Mama Rosalie alobaka yango
ke ndenge nini nzamba arevelaki ye na ndenge eglize ya mama olangi ekufaki ezikaki mpe bato bakomi kokima apres bato mosusu baza kokima baloba mama olangi aziki ntango wana kutu papa olangi na mama olangi ata sango te ke oyo bakobela obie boyi tosala émission mpe mama Rosalie alobaki ke bato bakozwa message oyo bakomisela mama olangi message oyo mpo soki asali témoignage te nzambe alobi akolongola bango na mokili me bomonaki yango voilà oyo wana nde tokobenga yango mpenza témoignage moko oyo eza kolakisa ete nzambe alobi mpo ekei na bilembo emonisami oza komona eza na batémoignage mosusu moto akoki kopesa mpe ekoki kozwa ta donc prophétie tokoki koloba prophétie mosusu moto akoki kopesa ekozwa ta me sukasuka ifo ekokisama ozomona me oyo ya mama kalanga nyonso tu apesaka ezalaka kaka lokuta mpo omona ete bakongole baza bato oyo babima meme bacriminel vis-à-vis na nzambe biso bino bozokanisa ete basali na nzambe me babima bacriminel na maloba ya nzambe parce ke bakoma meme kokosela nzambe yango makambo oyo nzambe atalisinga nzambe alobelinga me bandeko kaka biso moko awa na radio Zumel 1000 tolakisa bino todemontra bino ke ndenge nini mama kalanga aza lokuta na Kongo mikili akendaka mokolo mosusu alati baminu na banani o nzamba atindi ye alakisa bamakambo baosala deuxième monde nzoka nde ezalaki kopi ya ye na Jacques soki Kabemba me ntango kope eyaki kobeta poto bameli ye nzambe asali ke moto basalaki nde kope amela ye kaka ye moko mama kalanga ye koya baimage ezali oyo tosotiela bino na baarchive na biso bokota bokomona kaka ye moko aye lisusu abandi koyebisa bino bandeko Jacques Kabemba oyo mwana mabe tala bamakambo aescroke ngai akei kolatisa ngai baminu ya bondoki na banini tolo po ete tosala bavideo banini bomoni siko ndenge nini mama kalanga bimaki comédienne okosi na kombo ya nzambe olobi nzambe moto arevele atindi yo po ya kolakisa bamakambo ozalaki osala na deuxième monde kaka yo moko bosani lisusu wana omoni nzambe akonfondaki ye aye lisusu akomi koloba ke non Yves Kabemba nde moto akosaki ngai bandeko botala boye ezalaki na yango nzambe te ezalaki nde Yves Kabemba toyokani po ete toko ayebisi ngai abi mama soki tosali bavideo wana tokoteka yango mbongo ebele me suka na yango nani Jacques Kabemba aye komela ye naloba ta Yves Kabemba bato bolimbisi Jacques Kabemba wana aye komela ye ntango ameli ye ale mbutu ekoti akomi koloba verite boza komona mpona kolakisa bino ndenge nini mama oyo aza moto ya lokuta tala sikoyo alinga profite na likambo ya prestation de serment ya Félix abandi koloba lisusu babozoba o nzambe alakisi ngai ne Zoé Kabila na nsima ya drapeau babiloko kaka ya lokuta mama kalanga oyebi ye moto lokola yo naza koyebisa soko osali attention te mokolo mosusu bakoya kokuta okufi lolemo ebimi bankusu eza kobima wana monoko mpo oza kosakana oza kozwa nzambe wana lokola joue nzambe oyo oza kosakanela suka na yo mama kalanga suka na yo ekozala mabe tika kokosa na kombo ya nzambe tika mama kalanga po ete mokili ese comprendre bato ya mayele bayebi ndenge nini stratégie na yo okoselaka tika bamakambo toza koyebisa soko oboyi koyoka mama kalanga okosuka mabe mokolo mosusu bakoya kokuta na ndako okufi boye ozwaki ata ntango kolata bilamba te matako nyonso efungwami ya nisi efungwami pulupulu ebimi mpe lolemo ebimi libanda bino bato ya boye bokufaka baliwa moko mabe oyo nzambe ayaka kolakisa na suka ndenge nini makambo bobandaki kosala
po bato ba comprendre kate jusqu'à présent ba congolais to ebite soki ba kanisaka ndenge nini omoni eta mama olangi botala kaka mama olangi na papa olangi bomoni suka na bango me nzamba yaki kolakisa elembo moko oyo yaki kolakisa ete bazalaki ya ye te mokolo bake kokunda bamona bato bakomi koya ya mikuse bakosalaka baseremoni banini voilà eza bilembo nzamba aza kolakisa biso me bato baza kokomprendre te yango nomoni mpe na lingomba yango bato baza koyokana te mobulu ntango nyonso komona bitumba na kati na lingomba oyo mpo ete eloko ezalaki eloko ya nzambe te basalaki nde makambo ya molili na sese bayaki nde na kombo ya nzambe me nzambe azalaki kuna te bateyaki bato na kombo ya yesu baza koloba kombo ya yesu me na sese baza kosala makambo bandeko yango nde naza koyebisa bino mingi oyo bakongole baza kosakana na kombo ya nzambe suka na bango ekozala mabe et surtout bino bato boziaka o nazalaki na ye na témoignage nga nazalaki petit ya confiance ya Lucifer moko mosusu avandi alobi petit na nga abeti nga na lipeka pa petit ndenge ezali wana naza na besoin ya 4000 personnes il faut penza namela makila alors ndenge nini ye sikoyo nga na tuni vie ebongo sikoyo 4000 personnes ndenge nini Lucifer alobi na nga petit eza grave te kende kote ya Kingasani kote liboka bato ezali okosala bamisike pe okobalusa bamituka soko longo wana okei kote ya rompwe ngaba yoka kaka yoka ba histoire okomona kaka batemoin okomona mpe bato mpe bato bazokolenga na baémotion nzoka bamakambo ya lokuta okomona bato na eglise surtout bana basi okomona mama nzambe na ngai nzambe chance kaka nga nakutanaki na occasion wana nakutana ye na occasion wana te nde lelo nga mpe nakufa chance mokolo yango nga nazalaki kota Kingasani te nzoka nde Lucifer atindaki bato kota Kingasani mama wana mpe okomona moto yango alesumunu ndenge ezalaki wana sikoyo Lucifer mokolo mosusu avandi alobi peti na nga omoni nakotinda mwana mwasi moko boye mwana mwasi wana akozala kitoko me tokotinda ye pa paster moko boye soki akomi kuna bandeko ntango bino bolobaka makambo soki olandi kaka bamakambo bakongole balobaka baza koyeba bino moko bakongole bozoraisonne te ntango bazokoloba Lucifer est-ce que Lucifer po azala na besoin makila akoya kaka epai ya congolais moko boye pauvre pe soki otali kutu vi mpenza ya kimobola ala yeka epai ya congolais moko boye soki mais Lucifer po azwa makila akozalaka na besoin ya yo congolais bapete ya confiance kaka bacongolais ya Lucifer banani basecrétaire ya secrétaire ya Lucifer ezalaka bacongolais okomona basi oyo Lucifer abala okokuta bango na Congo bamama kalanga ye nazalaki mwasi ya Lucifer vraiment ata bino moko bandeko en tout cas lelo tokokota mpenza na mozindo na kati na masolo oyo mais nakozanga te kopesa mpenza merci ya mingi na ndeko moko auditeur na biso na kombo ya Malaika Vizuri autaki kotindela biso contribution na ye na oyo etalaki bongo mbongo ya courant merci ndeko Malaika Vizuri na contribution na yo oyo utaki kotinda merci tosepeli ya mingi tosengi pe na bandeko mosusu po ete tolobaki toza na besoin ya 20 personnes oyo amoni ete akozala na kati na lo ya bato oyo bakoki kosunga biso po ndenge tosengaki ekozala malamu mingi toza kozela toujours bademande na bino toza kozela toujours ndenge nini bokoki kosunga biso na oyo etali bongo na oyo etali bongo lotiriki pe topesi merci ya mingi na mama na biso mama Nana na mboka Hollande merci ya mingi pona ndenge
tango nyonso yo obima lokola volontaire oyo osalaka yango tango nyonso topesi merci ya mingi mama Nana pe tolobi ete merci ya mingi mama Rosalie alobaki ke ozali kotuna pona soki pona numero ya compte ezali kaka oyo wana oyo ezali na ndenge esika otindaka vraiment numero ya compte ezali kaka wana échanger te mama Nana merci ya mingi nzambe apambola pe tosengi na ba volontaire mosusu oyo bakolinga tozali na besoin vraiment ya lisungi oyo bandeko bakoya bakopesa mwa moke po ete tokoka kofuta courant lotiliki na mwa oyo na oyo etali bongo radio na biso. Mama Rosalie napesi yo maloba. Merci Papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi lelo ezali mokolo oyo ebongi malamu tokoka kotalisa bino ndenge nini mama oyo kalanga alukaka kosote na ba occasion po ete ezalaki kolakisa penza ke mama oyo azalaki na kati ya masolo ya qui cherche sikoyo ndenge ezali wana esika lukaki akei kopesa ba témoignage ya ba Moïse Katumbi akei kopesa ba témoignage ya ba Ngwanda lelo oyo amoni Félix akomi président ye wana sauté lisusu na occasion po aya koyebisa bato ke nzamba atalisaki ye nzamba alobelaki ye bandeko ezali mawa mingi komona ndenge nini mama oyo ngai na kobenga ye azali bula ya liloba ya nzambe to ndumba ya liloba ya nzambe azali kokosa bato na kombo ya nzambe tekniki na ye oyo azwelaka bato kaka nzamba alakisi ye nzamba atalisaki ye nzamba amonisaki ye me po bomona ete azali kaka moto ya lokuta azali escroc mama oyo bomonaki ayelaki bino na ba masolo ya ke nzamba alakisi Tshisekedi akozwa pouvoir ti boyaki komona Tshisekedi ndenge nini aikendeki koprete serment na se ya nzete ya manga aye koyela bato lisusu awa o nzamba alakisi ye ngwanda nde ya kokende kosikola Congo espoir ya bakongole ezali na maboko ya ngwanda po nzambe alakisi ye bomoni ndenge ngwanda tikali kaka mokambi ya radio oyo ya se ya mai awa na poto kaka kosalaka ba émission na ba makelele na ndenge akosaka bato kanzalaka na basolda na ye basolda yango place bazalaka moto amona te moto pa ayeba te ti lelo kaka ndenge bazali kotata bana alors toye kokoma lisusu un moment donné tomona kaka mama kalanga ye kobimela bato pembeni ya gare ya train tomona kaka aza kobeta miso Moïse Katumbi nzambe alakisi nga pe nzambe alobi yende azali penza na susi ya Congo yende alingi penza peuple congolais yende alingi abimisa ba peuple congolais na boumbu bandeko alobi vovi bandeko me likambo ya kokamwa bandeko mama kalanga azalaka na tekniki na ye soki aye kobwakela bino likambo na liboso ya kamera apo komona kaka kokenda bungi ya koti na lidusu na ye tango sikoyo bokomona na makambo alobaki événement mosusu ye kose précédé esali le contraire ya oyo alobaki bokomi koluka mama kalanga yango aza wapi wana bungi
wana kenda no ba kote mosusu aza kolakisa bato ndenge asalaki 19 ans na kibondoki. Mais ezali mawa bandeko po mama Kalanga oyo nazoyeba te. Mais bandeko mama Kalanga azali mwasi oyo aza kwa mvute bato bele na poto awa na ndenge ya misala mabe. Me bato mingi baza koyeba te, me aza kotia nde kombo ya Yesu liboso pona kobleir bato. Me mama Kalanga aza kosalela ba chance ya bato, me mingi baza koyeba te. Mama Kalanga aza na lokuta nyonso tu mama Kalanga ebimaka na monoko na ye, lokuta kaka ye mutu amonaka bamakambo Nzambe alakisaka ye. Amona Etienne Tshisekedi akozala président, mais epai ya Félix oyo ekomaki réalité ya solo wana monaki yango te. Oyo ya lokuta ya Etienne Tshisekedi oyo ya yaki po a prononcer yango mbangu Nzambe alakisika président Etienne Tshisekedi nde akozala président ya Congo, mais suka na yango bino moko bomoni masolo yango ndenge suka. Sikoyo avanda na ye te bandeko, ye wana ye ake kolata na bubu na ye ya pembe oyo ndenge tozwi ba information epa ba scorpion noir soki ezalaka pe kibondoki na ye soki nini alati bubu me na sekuna azalaki na slip te. Toyebi te soki ezali misala na ye ya mabe ndenge ezalaka pona koatire batu soki batu aza koloba liboso ya kamera batu ba kotaka na kati ya esprit ya maloba na ye soki pe kibondoki na ye toyebi te. Nzoka ndenge alati bubu wana ndenge bokomona ye na se slip ezalaki te, caleçon o ndenge tobengaka caleçon ezalaki te, azalaki kaka na bubu wana mutakala na se. Bomitu na sikoyo akolata slip te pona nini alataki slip te. Bomoni ke mama azalaka na misala mabe pe bandeko tozwi ba fuite tango aza kosolola na maître Dona asalaki geste moko boye ya ba mystique na ye kaka. Bandeko bino bosi bomona mama soki yoza na bague na oyo ya mariage evandi na liboko, est-ce que bague wana ekolongwa kaka boye mbala moko ekwei na se? Bandeko natuni bino lisusu question, est-ce que soki bague ya mariage na yo eza deja na kati ya mosapi oza kosolola na moto, est-ce que bague yango elongwaka kaka pamba boye ekwei na se? Bokoyeba ba révélation misala ya mabe ya mama oyo Kalanga. Tango toyebisaka bino ete mama oyo aza na misala mabe azwaka ba chance ya bato boyebaka te. Pepo na nini koya kosala émission na sekuna alataki slip te pona nini? Ya yebaki teke ba fuite wana tokozwa yango ndenge azalaki wana na sekuna za bolumbu alati kaka alateli bino kaka mvuela kobanda likolo ti na se ya pembe, me na sekuna za na slip te. Wana eza nini? Eza misala nini yana ya kibondoki te? Na banzi place azaliko ye moko aza kokamwa lobi ndenge nini bato bazwi information ke tangu na yaki na studio ya maître Donald alataki slip te, nzoka nde ezali ba je na ye asalaka pona ko envoûter batu. Mama Kalanga ezali pasi tala kaka na nzoto etonda yo zali na yango. Moto lokola yo siko kende olata slip te ndenge ovandaki na studio wana. Ba jeni ne obandaki kosala, ba invocation ne obandaki kosala ndenge ya mystique, pe ozwi bag na ona ya loboko olongoli yango na manevre na ndenge na yo moko obwaki na se
mbala moko yebisi maître dona bag na ngai kwena se zelanga ngo po moto alatisa ngai yango akosepela te geni ni osalaki mama kalanga ifoloba yo zozwa bato lokola bazobo okanisaki bakotimbela yo te okanisaki bakotimbela te bagene oyo yango wana ya koya epai ya bajournaliste ya mibali osalaka baje bandeko obandaki baje na yo wana epai ya mwana mobali oyo soki ya yimpi amonanaka mpe lisusu te mwana mobali wana mwana mobali oyo ya yimpi obandaka kosala ne baémission oyebaka lisusu mokolo mosusu olingaki koexcite na kati ya studio obandi kosala babiloko oyebi yango tosalela yango mpe émission sikoyo eloko nini olingaki kosala mpona maître dona na je oyo longolaki bag obwaki yango na se bandeko ezali impossible bag ya mariage soki evandi na loboko ekweya kaka pamba boye eloko moko mama kalanga asalaki wana me bato bacomprendre te epuis asali likambo ya bag na se kuna azalaki mutakala alataki slip te oyo nakoyebisa bino bandeko ezali histoire vrai bandeko botala kaka mama kalanga ndenge atonda boye sikoyo na se kuna azalaki na slip te bandeko bino moko boyebi basi lokola bamama kalanga oyo banzoto etonda boye soki alati slip te boyebi ndenge nini mulunge soki ezali mutoki pamba ndenge nini mai ebimaka kuna na se sikoyo abandaki kosala ba invocation nini na plateau ya maître dona mama kalanga akanisaki ete baje wana ekoyebana te mais tozwi bainformation mama kalanga oyebi biloko yoza kosala okomi na suka mama kalanga okomi na suka keba mokolo mosusu kokufa lokola je baje oza koya na yango ya kosakana na kombo ya nzambe mokolo mosusu kokufa lokola je me mama kalanga ifa yebisa na bakongole silip alataki te eloko nini abandaki kosala baincantation nini abandaki kosala na émission na ye na maître dona mais maître dona mpe ifo azala sincère est-ce que aremarkaki quelque chose te po mingi lelo bazalaka ntango baza nanu malamu bona mama kalanga bakoloba eloko te me mokolo ekoyinda nde bakomi koya boyebi kutu mokolo moko ayaki na studio na nga boye tala boye lere yango oyo mama kalanga na banzi bato bakokomprendre te mais tokendeke malembe mpe tokolakisa bino na ndenge nini ye moko asalaki geste ya kolongola bag wana bwakaki yango na se apres ye kokosaka lobi ke eloko bag na ngai moko ekwei mbala mo maître dona bien namoni eloko mo ekweya bien lokotelanga yango mpo moto alatisaki yango akosepela te bandeko mama kalanga tozozwa biso lokola bazoba sikoyo ye yazoloba moto alatisaki akosepela te donc moto wana mpe moto ayebisaki eke alataka leson te aya na studio ndenge wana ezali babiloko oyo mama kalanga asalaka azana na misala ya milili mama oyo abongwani nanu te azana na molili abongwani te mama oyo abongwani te tala kaka moto lokola mama kalanga aya vandela ona studio siko aza na slip te po basi lokola ba mama kalanga ndenge bazalaka na soka alati slip na ye aza na mwa linge kuna pona ko protéger bani mais sikoyo aye mutakala est-ce que maître dona oremarkaki ata mwa ba mai moko teke na kiti wana oyo ba makambo tokoloba ezali jeté sikoyo nde tokomi kotia ba point nyonso tuna likolo ya un jour bokomona makambo mama kalanga za kosala akobima na mpoasa papa botamba tiela biso sikoyo ba image tolakisa lokuta ya mama oyo ndenge nini aza kozwa bato lokola bazoba s'il vous plaît.
est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo bandeko na molimo mosantu oyo ayaka kopesa ye ba révélation tango nyonso koyebisa ye ba makambo ya bato kotalisa ye ndenge nini kindoki ezokota na bamabumu ya bato me molimo mosantu wana aza korevele ete ke olie ya koloba redempteur balobaka redempteur boyoka kaka redempteur on dirait babeti ye marteau a 10 kilo na mbanga redempteur mama kalanga molimo mosanto azaka kaka songi ya koyebisaka ba makambo ba famille ya bato kotalisaka ndenge nini banyoka ezokota na babumu ya bato molimo mosanto wana kaka songi ya kotongaka bato mosusu me makambo yo moko molimo mosanto akokolakisa opo oyoka soni te na miso na bato azo néglige molimo mosanto ndenge nini redempteur pona kolobaka redempteur pe kaka pasi redempteur mama kalanga pona kolobaka redempteur pe pasi eza mawa redempteur ondie baningisi ye marteau a 5 kilo na mbanga Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Monte un volcan, bien moyen bien. Keba. Papa Botamba to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Moi, je enfin confirmé, prêté serment, tout le monde bazui bendele, donc c'est-à-dire, mboka ya Congo, pesi na maboko na ye. D'abord, nous tango moni bazui nanu kara bendele wane la kisi Congo. Balobi ke Congo, yango e comme pas inayo. Et ça la guioni. Et ça linga très bien, et ça linga bien, ça la paix bien pour naba Congolais nyonso. Et loko wana ezali sin munene bana Congo. Oye lakisi ke Congo ezongi na maboko a mwana Congo biso banso bana Congo ezongeli biso et ce qui est extraordinaire Congo ezongeli biso avec Dieu tout puissant et ça la kinga malamu mingi parce que notre rédempteur est Seigneur Dieu tout puissant le Dieu du Congo le Dieu des Zaïre est vivant Dieu tout puissant le Dieu du Congo le Dieu des Zaïre est vivant. Dieu tout-puissant, le Dieu du Congo, le Dieu des Zaïre est vivant. Dieu tout-puissant, le Dieu du Congo, le Dieu des Zaïre est vivant. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bana Congo, bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo bandeko boyoka kaka bino moko
ndenge nini mama Kalanga aza kobwaka babombe die de Zaïre mbala liboso na yoka die de Zaïre alors que avandaki pembeni ya Mobutu bambula ebele pe Mobutu apesaki ye meme poste ya commissaire de zone na Bandal mais boyoka die de Zaïre malgré bambula ebele nyonso to asali pembeni ya bapoliticien ya minene ya mboka na biso Congo mais aza koloba die de Zaïre. Die du Zaïre ou bien die de Zaïre boyoka kaka bino moko. Donc Mobutu bandai ko bomana kaka mboka pamba lelo baza ko sala munoko baza ko bosa na ke mboka wane baby pona bango. Bango dem tu ba boma ki mboka na lisusu malamu. Lelo ba komi na poto ba komi ko luka ko lakisa batu bandoki ya Congo o ba bomi Congo alors que bango de ba bomi Congo boyoka kaka. Ex commissaire de zone ya Bandal mais boyoka die de Zaïre. Donc Mobutu kaka tango elengi kaka ndenga bandai kozala na ye azu ya PC kaka. Donc azala ine kaka pembeni ya bakonzi pour rien, pembeni ya Mobutu pour rien. Esprit na ezala kaka na makambu ya kosiba. Esprit na ezala kaka na makambu ya kosibisa na koyemba. Koyembelaka Mobutu. Metala. Nde lelo oya komi pe kosala makelela komi kolakisa batu bandoki o baza koboma Congo lelo tikali pauvre alors que bango ndem tu babomeki Congo na ndenga kosakana te die de Zaïre en tout cas mboka na biso eza mawa lelo bato bakomi ba profeta wa oyo bakolakisa batu bandoki ya Congo nzoka nde bango moko nde babomi die de Zaïre. Mama Kalanga na mawa pe pasi. Na mawa pe pasi. Nzamba limbisa bino na ba makambo nyoso boza kosala ya molili me lokola radio Zumel Milto zali wana kala mingi te toko bwaka ba bombe oyo ba makambo toko bimisa Mama Kalanga yo moko na noloba yango te me toko bimisa yango pe okokamwa ndenge nini toyebi yango pe ba image kozala à l'appui okokamwa papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Il est merveilleux donc Zambazo lokum papa et ça là nga bien. Merci beaucoup Kasi Congo ezongi na mona mboka metomoni tokobenga ngo ba attaque tokobenga ngo malaise babenga ngo malaise est-ce que ezaki attaque est-ce que tomoni mwana na yo pe lelo président na biso ya Congo et comité aloba na ba langue yo siko tozonga nanu na ndenge ya Mama Kalanga parce que eloba mingi na internet tomoni bandeko mususu na kati kuna na ba croix ba komo soki ko jeter malédiction ba miso beza bénédiction yo nanu tozo ona na ndenga Mama Kalanga oyo toyebeli sirene wana na molili yo zoki wana bonzambe tozo ki wana molili commentaire nous anime pour tout le monde na ba miso komo tshaba suki soki pe zalaki ni toyebi. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, notre rédempteur est vivant, notre rédempteur est vivant, notre rédempteur est vivant, notre rédempteur est vivant. La manne cachée puissant, et ça m'a mingi papa. Et là, quand on a pu mettre vraiment question qui toque au macasse, les gars, on a mis toko tunanga question, ouais. Poto solo li nango te menzamba pambolo za na boanya. Ngana uti na ténèbres pendant 19 ans. Tous les magies, bandaka na mayas, magie mayas, oya aigle. Bato basimba dollar me ba comprenate, nakasi oyebi. Sommet magie mayas. Ne kokota na ba ekankar, ne kokota ba flammaçonnerie, mota ba flammaçonnerie, mota ba flammaçonnerie, mota ba flammaçonnerie. Bandeko. Bino moko boyoka kaka. Mama yo ayaka ko se vanter, nazalaki na secte boy, mais tango azako koma liboso ya caméra. Eloko ezako kamwisa azako koka pas même ko prononcer ba kombo ya ba secte yango. Est-ce que bozo mona teke mama yo azako tambola na lokuta?
eza ba biloko moko ya kaka na influence pour batu ba mona kazala kuna, mais en réalité ko mona pas zala kuna te. Depuis ka baloba franc-maçonnerie, est-ce que azalaki penza na makambo ba franc-maçon wana? Boyo kaka ndenga za koloba franc-maçonnerie, est-ce que azalaki penza wana na kati? En tout cas, Mama Kalanga Zalu Kutamoko. Ah, namawa. Batu bazako boma Congo. Na ba mentalité o bazako kotisa na mito ya ba Kongola na poto bangote. Azako kosa. Ezako mona na boyeme ba Kongole mususu ondire baza ba aveugle. Ezali mawa. Papa Botamba to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Donc et loko e comme le président élu, hein, le président élu de la République démocratique du Congo, Chilombo Antoine, papa, il a fallu qu'il loko wana et salima parce que na plan ennemi, na plan ya Lucifer Satan, ndenga bongisa ki makamune ndenga blenda ki terrain wana. Et puis à Siraki Batoyo, qui mission que vous allez voir, il va tomber dans les chaos. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc, cela veut dire qu'il fallait qu'un Zambé permettre le flèche et Simba, hein, moi na Zambé et Ningisaye. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko. En tout cas ya solo mama oyo azana lokuta moko bandeko. Eza kopesa na mawa. Kaka na ndenge boza komona za koloba. Eza kolakisa ndenge nini asotaka na ba occasion po aya koloba ba bêtise. Kolakisa siko na batuke soi-disant Nzambe na ye nde asi alakisaki ye ba evenema pe amonisaki ye ba makambo. Bandeko. Oyebi mama Kalanga zana lokuta moko. Ata maître Donandenga zawana. Ayebi na yeke mama Kalanga azako kosa. Na makambo mingi mama Kalanga azako loba. Ayebi ete azako kosa. Ezali mawa mingi. Azako loba ba makambo mosusu bandeko. Oyo soki pezo yoki yango. Okomi komitu no lobi me. Yango molimo mosanto ya ye. Molimo mosanto yango azalaga kaka na ba. Contradiction na makambo ou bien koma. Na makambo nyoso tu mama Kalanga azako loba. Azako imagine kaka. Pe azako linga kosala neti kokotisa yango na ndenge ya liloba ya Nzambe. Mezo simba te pezo kolete po ete ezo mona na kaka lokuta. Yanga na bomoni tellement lokute leki Nzambe akomi ko confondre ye. Tala ndenge akomi koloba na ba geste mosusu azako sala bandeko. Botala ndenge mama Kalanga azako loba. Azui maboko atie kote ya tolo pe asali lokolo ndire. Mwasi akomi na moma ya kozwa orgasme batindikeli ye soka ya mulai sikoyo epesi ye kimpelekese posa ya kozwa orgasme mbala moko akangi mito mabele azako fina yango. Botala kaka ba geste oyo. Oyo ezolakisaka ba geste ya kindumba ke mama oyo abongwani nanu te azali nanu na kati na masolo ya ekobo. Botala ndenge ba geste za kosala na ndenge atie maboko kote tolo ndireko orgasme ya makasi eli sikoyo asimbi mito mabele siko azolinga kofina yango sikoyo. Botala pe na sendenge nini azako loba na ba geste za kosala ondira za koningisa loketu bandeko na mawa pe pasi.
ezali mawa bandeko na ndenge atie maboko yango kote ya tolo na bageste aza kosala na ndenge aza koningisaka bamba ya luketo yango bandeko ndinga aza kobina likolo ya soka ezali mawa mingi na mama ya boye kindumba eza komonana oyo eza kolakisa ete liloba ya nzambe yango alobaka oyo ateyaka bato ye moko abongwani nanu te lokuta na lokuta botala kaka bino moko bandeko ezali mawa mingi lokuta na lokuta me tolobaki ete biso ezali radio Zumel 1000 tokolakisa balokuta na ye pe bokomona ete oyo nyonso tu ya bandaka koloba na oyo akomi koloba lelo bandeko ezalaka nzambe te kasi ezalaka makanisi na ye moko me ayaka kobamba nde kombo ya nzambe na ndenge na ye lelo ekipe ya radio Zumel 1000 tokotalisa bino lolenge nini mama oyo azali na lokuta ya suka na yango oyo aza koya na kombo ya nzambe pe sala attention mama kalanga mokolo ezali okobima moto na monoko pe monoko wana ekozika nde moto ya boya lobiki azali koloba verite ya wapi balokuta na lokuta kaka bamakambo aza koloba bokomona ndenge nini mama oyo aza na maloba mibale pe ndenge nini azali na bacontradiction na maloba na ye tokotalisa bino pe tokolakisa bino ndenge nini bomona mama oyo ezali mawa mingi asotaka na occasion mpo akende kobimaka nzambe alakisaki ngai nzambe atalisaki ngai tala ndenge aza koloba na lokuta nyonso tu tala bageste aza kosala tellement lokuta eleki nzambe bandi koconfondre etala azwi maboko atieli na tolo ndire akomi na moma orgasme ale aza kofina mitwa mabele mawe pe botala ndenge aza koningisa luketo yango malgré munene nango me aza koningisa yango me ezosimba te ezorate me azoningisa kaka pe na ndenge atie maboko na tolo ondinga aza kosimba mabele mawa nzambe aza kolakisa bageste mosusu mpo alakisa biso ke mposa ya ekobo epai ya mama ona na esili te mpe bageste aza kosala ndenge mpe asalaka soki azali kaka na esika ya nkuku ezali mawa mpe pasi na makambo azali koloba papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît parce que bitumbe sili na note tozalaki wana seni nyonso na ndenge ezoleka papa soko tali na drapeau ne na sima nde sika makambo nyonso eza koleka nous on était là entre devoirs 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 Tais-toi. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000. Mama Rosalie pardonna papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Mama Kalanga ta yo moko mama Kalanga. Yango mama oyo tango alobaka babiloko ya boye. Ye moko na makanisi na ya kanisaka nini to molimo mosanto ya mesana ko piolo la tango nyonso tu molimo mosanto alobi nanga molimo mosanto alakisi ngai. Ayebisaka ete ke ndeko mwasi. Sala attention parce que soki yoza koloba babiloko boye ozane toza pe ko yokisanga molimo mosanto soni. Est-ce que molimo mosanto a révélé la qualité? Kaka kolakisa batu ndenge nini makambo na bafamia batu ndenge nini banyoka na papa Roger loba tayo loba papa Roger po ekomi kosala na somo loba tayo oyo ekomi eloko mosusu bandeko vraiment ezali kopesa mawa mama Kalanga très devoir donc mama Kalanga ndenge azali wana bandeko yaza komimona liboso ya maître Dona abimi danger na bafoto aza kosala na bamwango aza kobimisa ya bafote yaza komimona liboso ya maître Dona aza danger azomimona gank mpenza ke azobwaka lopoto me yoka sikoyo lopoto yango
en train de voir, en train de voir ou bien de voir. Ndenge sana kumimona danger tala na ba geste ndenge aza kosala. Ah, mama Kalanga vraiment. Yango mulimo mosanto ngo elobeta mama Rosalie, mulimo mosanto ngo. Est-ce que eyebaka te ke ozosala ba faute ya grave oyo kokoyokisa pe nzambe soni na mulimo mosanto. Mulimo mosanto ndenge nini oyo ayokaka soni pe soni elobelaka ye eloko te. Mulimo mosanto za molimo otango ayaka na ba précision na makambo nyonso ezalaka bien na miso batu to na matoyi ya batu tango bakoyoka baza komona ke oui molimo mosanto alobi mais oyo molimo mosanto ozokoyaka kaka brutalement na ba faute pe ya boye. Ah mama Kalanga boye mais ezolekelanga nazokomprendre te en train de voir azobeta pe baosala pe bageste ko omona neti liboso ya maître dona azoloba danger nzokanda azoyeba te ke maître dona azomona mpenza ntina te akomimona gang en train de voir biso tozalaki wana en train de voir. Ah mama Kalanga vraiment ata yo moko mama Kalanga lembisa lolemu mama lembisa lolemu lembisa singa lolemu po ete bafoto ozobimisa yango te en train de voir azomimona pe gang nzokande bazoyeba bato bakotala bo bakomona mpenza zero kome ye akomimona gang mpenza ke ondira aza koloba makambo moko akobimisa bamo moko ya kitoko nzokande azoyeba te bafaute grave. Ah molimo mosanto asambwe na mawa na pasi moye kuta kolobela te mama Rosalie nazongisela maloba. Papa Roger ezali kaka yo moko te ata ngai moko pe elekelaka ngai kokamwa ndenge nini moto oyo atonda na molimo mosanto ya ebele na nzoto me molimo mosanto atikala jamais korevele koloba ke mama Kalanga oyebi ete nga molimo mosanto nazali moto oyo nazali molimo otango na yaka naza ko convaincre. Alors ndenge ezali wana nazali kobongola lolemu na yo po ete obanda siko koloba makambo na ndenge ya malamu bamo ebanda kobima kitoko po ete ngai pe molimo mosantu nazwa respect. Mais molimo mosantu na ye une fois kaka liboso ya kamera aza koya na babombe mbala moko aza kobwaka mawa pe kokamwa wana esika nde eza kolakisa ete mama oyo akoselaka nzambe makambo bandeko eloko na kamwaka bambule ebele pembeni ya Mobutu. Mais mama Kalanga mo mususu alobaka na français ekamwisaka ngai. Donc olobaka Mobutu ya bandeka kokipe kaka makambo ya ekobo pona kolakisa mama Kalanga mo makambo mike abandeka kolakisa ete tango mususu alobaka mama olingyo lokolo komi pembeni na nga tala ndenge kobanda kuta na bakonzi tala boye mo boye balobaka bo ou bien lukela ta professeur. Donc Mobutu abandeka kosokipe kaka na masolo ya ekobo. Elobi ata mama moko na Belgique mokolo mosusu mama bobila dawaza koloba lobi mama oya sambelaka nzambe ndenge lelo koma koyana ba témoignage na ye ya kolobaka ba makambo na komba Mobutu ndenge nini bazalaki kosala bekobo soki na yokaka yango na tangu ya tozalaka na mboka mbe alingaki afuta masumu penza malamu. Heureusement obika mama Kalanga oyoki maloba oyo mama bobila dawa lobaki alobi ke biloko yo lobaka na kombo Mobutu ndenge Mobutu sikoyo mukolo mususu nakena na nsele tangu nakomi na nsele bo bameminga na bato navandi na bato bo nazozela namoni Mobutu te namona kaka moko boye na couloir na bato esika navandaki na couloir namona kaka tangu bato nyonso basi bake naoki kaka na musika mutu moko azosala nga natala boye nazomona mutu te nzokande tangu aye kosala lisusu natala boye naye komona ye moko Mobutu azali kosala ba vie ya cache komona soka asali ta bomba ni na kota porte mo boazo kengela ngazokengela nde sikoyo tangu naye kotala ayebi siko nga na telebo na lobi papa namoni yo po nini osala boye mbala moko ayebisi alobi yaka
yaka naza na makambo koyebisa o alobi ntango sikoyo abengi nga bongo alobi yaka naza na makambo koyebisa o bandeko naye kaka boye nakoti na porte natala boye tala mbeto monene deja basi babongisaki banini nayebaki te ezalaki surprise kaka bamasolo wana na batémoignage na ye nde abetelaka bato ndenge nini Mobutu azalaki kosala ekobo na ye mais Mobutu sikoyo po ayebake mama oyo naza kobima na ye mais langage to maloba eza Mobutu ayebaki wana te tina ndenge akendeki kozwa ye abwaki commissaire des zones à l'époque na commune ya Bandalungwa oyo eyaki kosalaka ntango batie mama Kalanga kuna baye komona mama Kalanga aza kokoka eloko te batravailleur na commune to zone ya Bandal bakomi kobude baza kolinga lisusu kokota na babiro te kosala mosala mpo baza kolobake mama Kalanga aza incapable makambo na koloba liseki te bato bayebi histoire bakokonfirme makambo nga naza koloba bato bamisala na commune ya Bandal babengana mama Kalanga balinga kutu te ayebi ata kokoma te eloko moko te donc ezalaki mobulu mpo na ye histoire oyo nakoloba eza histoire vrai soki botuni bato bakoyebisa bino banani bafonctionnaire na commune ya Bandal bandaki kokota lisusu na babiro te baboyaki mpo bamonaki ete Mobutu to bakonzi ya ville ya likolo batindeli bango une femme incapable ezali mawa mingi bandeko ezali mawa tango biso radio Zumel Mil toyebisaka bino totalisaka bino bamakambo mpona mama oyo moto oyo azali moto ya mayele akokomprendre ke mama oyo ayaka na part ya molimo na Nzambe te mais ayaka nde koescroquer bato koloba makambo ya lokuta po ete bato batya eka bokomona moto mobimba za maloba mibale lelo soka lobi A lobi okomona lobi B ayebisaka bino nini Tshisekedi akozwa bokonzi ebeti poto aye lisusu ona Nzambe alakisinga ngwanda nde moto akoya kosakangola Congo makambo na koloba bato bayebi yango bato bazeli ngwanda ngo ndenge Nzambe alobaki po ete mta kokangola Congo kaka ndenge ngwanda kota na samai wana pe ngwanda pa zwa kotisa ye pe mama Kalanga na samai soki pe ngwanda pa sa leka tokoyeba ndenge nini alors aye lisusu bandeko Moïse Katumbi ndenge zala Nzambe ayebisinga alobi ke Nzambe nde ayebisinga alobi ke Moïse Katumbi ndaza na souci ya Congo Moïse Katumbi aza na souci penza ya peuple boye kaka Nzambe mutu ayebisaka ye lelo sikoyo amoni Félix Tshisekedi akomi président ale tala lisusu aye langage échangé ayebisaka bato ke Vital Kamerhe azali dangereux aza caméléon mais lelo bokoyoka ndenge ni langage échangé akomi na ye lisusu pour Vital Kamerhe ezali mawa pe pasi papa Botamba tiela biso sikoyo baimage bato balanda baimage mpenza ti na ndenge ngai nakoya kozwa maloba bato bamona ndenge nini mama oyo aza na lokuta ya kosakana te baimage s'il vous plaît papa Botamba. Zumel Mil. toyebaki kaka ke puisque diable akozala confondi donc soko tala bango malamu tala bango malamu omona bisengo bazalaki nango makambo nyonso na nde balati drapeau bisengo ezalaki puisque bayebaki kaka ke zilo okomona mwana lata drapeau ozwa okamata makambo oza na makambo no ekozela yo awa donc na minute oyo nakoloba no papa Jésus Christ est Seigneur le Dieu du Congo est puissant le Dieu donc cela veut dire le Congo est libéré neloko esalami na kati ya le président Eli Antoine Chilombo et loko esalami venemo esalami wana papa donc na minute oyo Congo eza na maboko na Nzambe Nzambe akita confondre monguna mais olobi likamoko wana tokolekisanga bote olobi ke makambo ezalaki na drapeau na nsima ezalaki nini au juste tous les incantations eza kosama biso tokomona tous les flèches na ndenge bakobeta baflèche drapeau ezalaki na nsima les gens qui touchaient les drapeaux eyana makambo eza koleka papa miso ya molimo omona yango te nga na uti kuna tais-toi nauti koyebiso déjà mutu lokola baba
un magicien comme Baba, nga na courtoyer. Na kena mona sala blender nzoto na salinga makam. Donc cela veut dire tout ce qui toyeba qui on laisse. Mais ça ouais drapeau bazo tindika. Voilà, mais ça drapeau tala na sima ya président. Et c'est comme makamu nyo surtout ça que les candidat na sima. Ils ont fait des choses. Théâtre nous sont pas yo on va biso muto elo na mutu nous mais je n'ai même pas là. Je n'ai même pas là. Mutu ya ma elo kona mutu tout ça là. Moi je l'ai connu pour mon frère Luku Samuengula. Donc yebit mutuana. Bien, je l'ai connu. Na yebi pour na ndeko nga mobile. Naza sangote. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Azala sangote. Na minito tout ce qui est écatation, tout ce qui est le flèche. Dieu a confondu. Le Congo est plus fort. Maman, yo yebi muta ondene pour pas besoin va comprendre des confusions. Félicitations. N'expliquez que Jésus-Christ est Seigneur. Il est au sommet. Dieu tout puissant, il est au sommet. Donc yé muta sauvé président Elina Batak. Yé ayebi elo kuni na ngina loba. Yé ayebi elo ni na ngina loba. Donc c'est là veut dire que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, papa. Tais-toi. Papa, pardonne, j'ai un problème, na mutachanga pété na maboko. Pété na ngekwe, on a coupé ça dans son gisango, pardon. Pardon. Jésus-Christ est Seigneur, n'a un problème. Jamais. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Tais-toi. Nzambe azan Nzambe. Donc na minute au bana Congo, na lingina testa il faut boyer ba que Congo ezui libération. Dieu tout puissant a quitté. Donc Chilombo. Antoine a memi Nzambo ya solo na kati na mboka Congo. Ah, mama Kalanga. Omoni sikoyo esika oyokisi Nzambe na yo soni pe molimo mosantu oyo betelaka batu tolo molimo mosantu alobi nanga molimo mosantu atalisinga. Omoni sikoyo ke oyokisi molimo mosantu yango soni. Pona nini? Parce que yo oyelaka batu témoignage. Oyebisi batu kolobi Nzambe alakisi yo que libération ya Congo ekouta epai ya Papa Honoré Ngwanda. Monoko na yo moto elobaki yango liboso ya kamera. Yo moto elobaki yango. Mais sikoyo ndenge nini Nzambe wana kaka tomoni libération oyo Papa Honoré Ngwanda salite. Mais lelo kaka yo ye lisusu olobi ke libération ya Congo Nzamba kiti eye epai ya Félix Tshisekedi. Bomoni sikoyo pona kolakisa bino ke mama oyo azali na ye mama moko embrouilleuse. Ayaka ko embrouiller batu. Bomoni aye ko yebisa batu ba histoire lokuta Nzamba talisi Papa Honoré Ngwanda nde muta koya na libération ya Congo Nzamba lakisi bobo avova ki sikoyo. Donc ndenge kaka na lobaki atalaka ndenge nini ba événement ya makambo eza kolanda eza kokende. Donc azalo kolambisi alanda kesika mai eza kochola mama Kalanga oyo. Na ba prophétie na ya lokuta oya bakisaka ya ba makambo ebele ko bamba. Bande ko soki lelo Nzamba lobi alakisa bino ba prophétie mama Kalanga pesa bato eko bimaneti liputa kizoba oyo ba bamba ba seria ba biteni ya ba maputa na mawa. Mamo azana lukuta moko ya zako mona neti batu bazako mona ye Nzamba lobela ngai me ango yeba teke to sito yeba kazalaka lokuta to sekaka ye. Mama Kalanga lelo ezali susu Ngwanda te mutako ya ko libérer Congo ndengo lobaki. Olobaki ke Nzambe akopesa libération ya Congo na maboko ya Papa Ngwanda. Siko ya Papa Ngwanda lisusu tokomi ko loba Félix
Donc oza comédienne mamoyo, oza comédienne. Papa Botamba to continuer ma solo na biso s'il vous plaît. Zoumel Nga ngine bisolo mon papa. Nebi pasteur moko président moko na Zambie na courtois ye. Nebi pasteur moko président moko na Zambie na courtois ye. Nebi pasteur moko président moko na Zambie na courtois ye. Tais-toi. Olimo mosanto mama kalanga na ba situation boende lo lemu na ye komaka kilo. Lemo molimo mosanto mama kalanga komi kilo. Mais soki pona makambo ya bozoba wana okomona lo lemo ekomi pepele yoka kaka lo lemo molimo mosanto komi kilo bandeko kokamwa. Nebi pasteur moko président moko na Zambie na courtois ye. Nebi pasteur moko président moko na Zambie na courtois ye. Nebi pasteur moko président moko na Zambie na courtois ye. Monte un volcan, bien goya bien. Keba. Le kola Fachi. Bazawana na Fachi. Vite Azawana. Moi je connais ces messieurs-là. Vita Kamer. Ngana yeb. Ngata on a collaboré na passé mon continent Zandabona na mon pape. Il était le chef du cabinet. Donc Vita ngana yebi le loté. Vita la scène na bakabi. Donc je te dis que c'est vraiment union et le qu'on a connexion na papa, c'est extraordinaire. Ngana zane sengo mingi et puis elo mono epso papa. Tu so ba ko kanisa ke Vita. Ako dribbler Fachi et ça passe parce que baza wana ba na secret Vitar Kamere azalaki moto amayele a poussa na ki pembeni ayoka ki Fachi ayoka ki langage to Fachi fungola ki motema yango le ko muto aza muto atala ka musika Vita Kamera atala ka wate c'est un homme très intelligent. Je pense que peut-être un écran mimi to solo on a prouvé nga na ebisa ok objectif ya Kamere ko ya pembe na Tchis ya Félix Tshisekedi et ça pour qu'on détruire IDPS. Bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardon na papa Roger botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo bandeko bomoni bino moko ndenge nini mama oyo aza maloba mibale molimo mosantu oyo aza komemela bino ba message bomoni ndenge nini mama oyo maloba mibale sika oyo nzamba alakisaka bino ke azali na ye moto ya lokuta. Vital Kamerhe oyo molimo mosantu na ye avant emonaki ye ke azalaki moto mabe oyo akoki kopusa na pembeni ya Félix te sino te ya kopanza IDPS. Lelo kaka molimo mosantu wana eye lisusu po ete elakisa ndenge nini Vital Kamerhe aye po ete asala alliance moko ya kitoko po ete babatir UDPS pe makambo nyonso tu ekende malamu. Alors bandeko ndenge nini molimo mosantu ekoya na message pona koyebisa peuple na ye ke bosala attention pona likambo oyo le meme molimo mosantu wana tango ekomona ete makambo ekomi kokende na sens mosusu molimo mosantu wana ekei lisusu na sens mosusu po ete epesa témoignage ndenge mosusu. Mama Kalanga yokaka pe soni bandeko ba témoignage mingi ya Mama Kalanga apesaka makambo mingi ya lobaka abakisaka oyo nga Mama Rosalie na koyebisa bino bondimela ngai abakisaka azana makambo ebele ya bambaka
me bandeko naza koyebisa bino ya solo mama oyo soki asali keba te nzambe ya kokonfondre ye un jour bokoyoka kaka mama kalanga alalaki na ndako bato baza koluka o bakokanisa sa bimaki nzoka nde moto akufa na ndako amipola nzoto ebota bankusu parce ke basakanaka na nkombo ya nzambe te na babiloko oyo ezanga ntina mama kalanga aza kosala yaka yebisa bato bandeko ndenge makambo nga namoni nakanisi ekoki kozala boye me koya koloba ke molimo mosantu ya nzambe ye eyebisinga nzambe arevele nga mama kalanga ezali esengo mpo ete ntango ozwa koyoka oza koloba oza koluka bato batala ozwa bavine na YouTube me keba mukolo nzambe akosilika kobeta o shikote bato oyo batalaka yo na YouTube bakosove yo te tika babiloko oza kosala mama kalanga baventure oyo oza kosala mpo mukolo oyo omoni kaka ndenge oyaka kaka ozoloba kaka kosala baventure na nkombo ya nzambe liboso ya kamera mukolo mpe nzambe akosala yo aventure akosala yango oyo peuple nyonso to kongole nyonso to akomona mama kalanga naza kosenga na yo tika babiloko oyo oza kosala un jour ekolukela yo ngambu deja nzambe aza kobimisa yo deja na bamakambo ya mike me oza kokomprendre te tala cope oyo okende kobeta na soki Jacques Kabemba na Belgique oyo yaki olobi ke non nzambe alobi na ngai nalakisa bato ndenge nini tobandaki kolia bamisuni ya bato na ndenge ya kibondoki okende kolata baminu banini me ntango engindelaki yo kaka yo moko moto oyaki lisokomi o bandeko navandaki na ngai Jean Kabemba yebisinga mama na batémoignage soki tosali boye ekopesa mbongo tosala ba DVD Jean Kabemba kende kolasa nga baminu ya kibundoki yo nde moto olobaki yango na bandi tosala émission na bato bamona pe bandeko likambo ya kokamwa mwana mwasi oyo azalaka kosala na chaîne ya Congo Mikili oyo asalaka mama kalanga interview mukolo alataka baminu likambo ya kokamwa nzambe aza kolakisa mama kalanga bamakambo ya minene me nzambe alakisi mama kalanga teke mwana mwasi wana mikoleko ya bakokanga ye pe bakozongisa na Congo ndenge toza koloba bo mwana mwasi wana azonga na Congo bakangaka ye nzonga nde ntango asalisa mama kalanga ba interview wana mwana mwasi wana azalaki ata na mukanda te me mukolo bayaki kolokota mwana mwasi wana na butu pe batie na centre ya détention jusqu'à seke batindiki ye na Congo me mama kalanga mona te molimo mosantu ya mama kalanga yebisaki ete po yebisa ete ndeko mwasi zala mayele po ete molimo yebisi ngai ke ndenge ozali awa bakoya kozwa ona bakokanga ona bambila po bazongisa o molimo mosantu eloba te ti na ndenge mwana mwasi na ndenge na minute oyo naza koloba bwaza na Congo kuna me molimo ya mosantu ya mama kalanga emonaki te yango na mawa na bino bato oyo boza kotia makanisi na bino to mayele na bino likolo ya bilobaloba ya soi-disant baprofesi ya mama kalanga bokozala dessus nzambe ya kodecevoir bino pe na bamitu oyo bozali kokenda aza kotiasa bino bamaboko ezali mawa pe pasi botala kaka lokuta oyo mama aza nango bino moko pe bososola papa Roger na pesi yo maloba. Merci mama Rosalie pona kopesa nga maloba bandeko babolingo miniti bapesaki na biso esili bongo kokoka pe na bandi ete bandeko toza komi bongo na suka ya masolo na biso na bandi bouti kolanda bino moko ndenge nini mama kalanga azali kosala ba aventure na bamakambo na ye ya lokuta kokosa bato na baprofesi ya lokuta molimo mosantu na ye réseau ekimaka soki ekomi mama kalanga komi koloba bamoya ya français réseau ya molimo mosantu na ye ekimi
mais soki ekomi na makambo ya babozoba namoni nyoka ekoti moto na libumu na nsima ya drapeau bafleshe eza kobeta boye wana molimo mosantu na ye réseau ezongi. Mais soki ekomi mpo aloba mo moko na français réseau ya molimo mosantu ekimi kokamwa bandeko wana sikoyo toloba nini? Eske molimo mosantu yango aza kaka molimo mosantu ya langue moko kaka na mokili oyo babengi lingala to molimo mosantu ye nde azali koloba langue nyonso ya mokili akoki kozala na difficulté te mpona akoka koloba yango mpo ete mayele ya molimo mosantu nde epesi kota na kati na bato mpo ete bato babanda koloba balangue ya mokili mobimba. Mais oyo ndenge nini molimo mosantu ya mama Kalanga soki ekomi na bamo ya français molimo mosantu réseau ekimi eperdre repère oyo wana eloko wana naza kokomprendre yango te eza kolekela mpenza yango wana bino bato oyo boyokaka ye oyo bokanisaka nzambe alobelaka ye bozala mayele mpo ete nzambe aza kolakisa bino basigne me boza kokomprendre te ke aza koambrouye bato aza na ye moto ya lokuta. Mama oyo aza moto ya lokuta ntango ayaka na nkombo ya nzambe, nzambe alobi nzambe atalisi tala ayebisaki bato na mikolo eleki ndenge ezali wana Vital Kamerhe azali dangereux ayebi Vital Kamerhe malamu lelo ayeka kaka mama Kalanga wana na monoko kaka moko aye lisusu non Vital Kamerhe aza moto ya mayele ndenge ezali wana ye na Félix bakotravaille bien mais alobi ke ayaka na mission po aboma UDPS. Donc bozomona kaka ke il faut bozala mayele nzambe alobi napesi bino sagesse na intelligence mpona kodiscerne. Congolais discernaka te. Congolais kaka lokola azoyoka kaka ke mama Kalanga moto alobi Congolais aza kondima zoba yango na bokokende kokwea na libulu. Ezali mawa. Bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso tozali na ba émission ebele oyo tobongiseli bino bokozwa yango na nsima ya bangonga ngai na mama Rosalie ba émission ya kafu bokozwa pe na banzi ete bokosepela ya mingi po ete année oyo 2019 ezali année moko oyo tosengi na bino bozala kaka l'écoute bokozwa biloko ya bien oyo équipe ya Radio Zumel 1000 ezali kobongisela bino pe tosengi na ba volontaire oyo tosengaka ete tozali na besoin ya 20 personnes oyo moto nyonso akoya oyo akozala ta aza kotya 20 euro ezala ta 15 euro ndeko pesa kaka tindela biso po ete tokoka kobongisa bamakambo oyo etali bongo lotiliki to courant po ete ezali lokola bino nde mozali kopesa biso makasi lisusu po ete tokoka koloba na oyo etali bongo radio na biso bopesa biso mpenza makasi lisusu ane oyo po ete bino nde moto bozali kosala po na radio na bino ekoka kokende se liboso. Yango wana na ntango oyo na kosenga na ba auditeur na biso nyonso tu vraiment bosunga oyo nyonso ayebi ete akozala volontaire aya ndeko tozali na besoin ya 20 euro na yo soko pesi biso 20 euro na yo yango ekosunga biso po ete tokoka kofuta vraiment ba courant na ba makambo nyonso po ete bino nde mutu bokosala po ete radio na bino ekende liboso pe radio na bino ekoka kokweya te. Yango wana topesi lisusu pe merci na ndeko Malaika Vizuri oyo astindelaki biso par na ye na oyo etali bongo contribution ya courant tolo tiliki mama merci mingi pona lisungi na yo merci nzamba pambola yo pe nzamba zongisela yo ya mingi mama Malaika Vizuri pona ndenge okanisi na kokontribue pona lotiliki to courant tosengi pe na bandeko mosusu tozali kozela ba contribution na bino po ete tokoka kofuta vraiment lotiliki to courant pona kopesa biso pe makasi na mosala oyo biso tozali kosala parce que tango toyebisaka bino mosala oyo tozali kosala ezali mosala moko makasi pe lisungi tozwaka yango kaka epai ya bino baauditeur ou bien biso moko tobundaka na ndenge na biso yango wana ebongi malamu bosunga
po ete radio oyo ezali radio na bino bobatela yango po ete yango wana nde ekosala ete radio Zumel 1000 epesaka bino basango ya solo pe elongolaka bino basusi na ntango ya problème bozali na yango po ete radio Zumel 1000 ntango ekutaka na ndako na bino pe epesaka kimia pe esengo pe moto nyonso to azalaki na kanda akozwa posa ya koseka po ete radio Zumel 1000 ezali lokola vitamine oyo ezali kokuta na kati na nzoto ya moto pe kopesa nzoto sante. Pe na tango bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci.